Moni bazaka muta maison mère hein. Moni bazali patrimoine musical ya Congo. Po bana pe moni babela tomona misa oui musique atamokote. Sauf héritier, tomona te. Nazo senga beskis na bato bakina kokobeta ba matolo na bandaku ya ba mikonzi na kombo na oyo akufi. Mais en tout cas leki ngana yebisaka teke mutu tel we ayi mutu tel te alobaka ngote. Bato bayaka benzate. Bino pe bozong sa bolingo. To sengi eloko mususu te. Wera JB leki nanga Adolphe. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukou te. Yena Congo Swiss TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna to dia ya ba chambre froide de thé. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Bouloukou. Eh, yo kaso ya Congo Swiss TV. Tsunga Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yango yo. Site site malonga. Congo Swiss TV. Mon côté ekokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko. Okolanda masolo kitoko, ba émission kitoko, ya bino yango yo. Donc musu se zati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makabo ebele donc sepeli sabino elongo la bino ma basusi banini donc site na bino yango boyoki yango bisous 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 bisous. Oui bana poto bana bipa union saison bino bolanda biso vraiment vous avez pété bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malunga eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider Congo Swiss TV Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu. Merci beaucoup amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers ces moments, à travers votre site que vous aimez tant, Congo Swiss Télévision ainsi que Vérité Universelle Télévision. Je ne suis pas seul, je suis avec ma consoeur Laetitia Meta. Je demande déjà à Lipasa qui est derrière la caméra de vous montrer que nous sommes ensemble avec Laetitia Meta. C'est dans le cadre de l'obsèque de notre grand. Il est grand dans la musique congolaise, c'est aussi un producteur, il s'appelle Monique Production, le secrétaire général de Wenge Musique à Maison Mère de Phénomène Ngiama Makanda, Weranson, qui venait de nous quitter depuis hier soir suite à une longue maladie. Et nous sommes là à la commune de Kalamou, précisément au quartier Kaouka. Là, je vois sur l'avenue Longo. Laetitia Meta, nous sommes là ensemble avec toi, Monique Production, Otto Ebaki, a travaillé pendant un long moment. Na Weranson. Weranson n'est pas au pays, il est aux États-Unis. Impression par rapport à la maladie au Ezwaki, papa Nabiso Moni Production et aussi Liwa ou comme la famille. Impression les années en tant qu'analyste. Impression nangizaka ya mawa eza ya mawa babi RDC mobimba tozana day ba congolais nyonso même obaza banda mboka boye baké tozana day eza ka maison mère te eza Wenge Musique maison mère te pour babi Moni Production azaki moko ya bana mboka donc aza pena mwana mboka aza pena congolais donc biso nyonso tout ba congolais ya monde entier tozana day total teke non nga nazalaka boye muta boye nga nazalaka muta musicien boye donc etalinga te donc biso nyonso tout nde tozana day babi tous les namba obazo lela to sepela ba obazo sepela mais ngai meta immortel na sepela na ngande ko partager mawa na ba obaza na mawa eska mawa ezande esika na yaka comment nde toza awa biso nyonso toza vraiment informé toza vraiment na formation moko za sûreté il faut nde toya nde toyeba na famille toyeba ki ndeko na biso abelaki nini papa na biso problème nini komelaki ye bongo na okiki awumeli na maladie donc on les a d'après les rumeurs plutôt mande toye awa
na famille de toyeba soki nini s'est passé. Merci beaucoup, c'était la Laetitia Meta Immortelle, c'est bien moi Junior Moyoabou. Quant à la maladie, il y a producteur Nabiso Moni Production, jusque là nous sommes là na Kauka Toye, tout sur la famille, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Mais je vous informe que hier on était là avec Papa Chéri qui venait de souffler sa 51e bougie. Papa Chéri l'avait même souhaité de sincères condoléances à Oué Ranson qui est son frère ami, et aussi il a souhaité ses condoléances au groupe cher Wenge Musica Maison Mère. Papa Chéri il était là, il a vraiment compati avec Wenge Musica Maison Mère, et aussi les invités de Papa Chéri lorsqu'ils avaient appris que Moni Production n'est plus là, et ça là qui bango moi mawamuke, mais biso na cadre ko informer bino to surpassa kaka, parce que le vieux Monib c'est un vieux oyo la facilité biso na ba reportage ya Maison Mère Ebele ba arrivé à Ranson, on était là ensemble avec lui ba makambo Ebele à Maison Mère Moni Production a facilité kibiso. Là j'informe à la communauté congolaise de partout dans le monde, retenez bien que le CG Moni Production il est décédé suite à une longue maladie. Selon les informations que nous avons apprises hier soir, et pas à Pi Roger Molobeli à Maison Mère, Papi le Prince Sédico, ils nous ont informé qu'il était pendant longtemps à Belaki. Et quant à moi, Tolobaka, qui est télévision et radio, nous sommes là déjà. Je demande à mon réalisateur, Apé Sabiso Passage, Toko Tanakato sur la famille. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés et ne zappez pas. Vous ne serez en aucun jour déçus. Poété, Toza déjà na Katia, il y a famille, il y a Papa Nabiso Moni Production. Nous sommes là. Là, je vois la grande famille. Je vois les parents qui sont là. Le grand frère aussi est là. Torbeta Mwama Solo. Le Tissa Meta prend la chaise. Merci beaucoup Ali Passa, il est toujours de cœur avec nous, il est ensemble avec nous. Oazako et Debiso, na réalisation, nous avons cette obligation, Il y a aussi Makaka Micro. Là je vois Maman Mbote. Mbote papa. Kombonan. Kombonanga Kimbi Claudine. Maman Zana na famille Moni. Naza bon les quartier. Doa isali passi, to comment déjà famille. Doa mon isali penza passi ya kusakana te. Na quartier tango boyoka ki Moni Production oboyebi kaza icône na domaine ya production ya mboka na biso akufi bino tanke bana quartier sala bino nde sala ki biso ma passi ya kusakana te. Sala ki passi to perdre penza élément penza na kati ya quartier na biso Mombele. Merci beaucoup Maman Zamona Mombele pour votre information. Moi personnellement j'ai connu le producteur Monib na commune ya Limete, donc na Mombele quoi. Mais ici toza na résidence nae otoye kozwa ba interview mbotema papa. Mbote ndeko. Kombo nani? Kombo nanga Fukimbumu Georges. Papa oza nani pa Monib? Nazali ene ya Monib, yaya nae, tobotami mama moko tata moko. Nga naza 5e, toza na famille ya 9. Yazali 7e. Monib akufi abeli nini? Bon, asalaki AVC. Et ça li plus ou moins une année. Gouv Yandre Kimbuta atikaka payete. Asalaka tout atindaki eti na Inde. Azongaki na santé ya bien. Mazaki na convalescence akomota molaka na nzete. Si malobi babengi biso. Excuse, babengi biso bino boya noki lekinao ça ne va pas. Mais je sais que ça fait une semaine. Je sais que tension moko ya makasi. La tension makasi senga ki que libota to ko soutenir yé. Azaki soin lobi na ba 21h ba yebisi biso ke yaya ya no papa ya noki lekino ça ne va pas à l'hôpital. La commune hôpital là côté de ça kufi. Donc il n'a pas fait même pas une heure en hôpital. Ou en hôpital ni akufi na yolo médical. Yolo médical. Banda akufa qui est-ce que Aza secrétaire général ya Wenge Musica Maison mais ya Ranson ou Raza absent pays mais au moins est-ce qu'il a déjà eu le temps ya obenga bino famille?
Bon, wera na yebite soka bengi mwana, toi bengi mwasi na ye, mais nga comme parent na ye, na ki na no téléphone te pe bana nga baza bien éduqué. Soki li kamandengo ya liba benga papa, on a appelé par wera. Là-dessus, n'avait pas un conflit entre bino na wera. Jamais tous un conflit na Cameroun. Tous un conflit d'abord des solo wenge to beta pe masolo boyebi. Wera na monib. Boyebi, c'est la grande famille. C'est la grande famille. Wera na solo ba boyebi. To kutana na poto, to vendre pe na bango, boyebi ke wana yaya. Monib, boyebi monib azaki na tira lo baraté. Mais habité bino ba journaliste beaucoup tala monib azolo bana beaucoup des interviews. Allo baraté ça mais c'est doux. Il ne parle pas mais akana makamna motema. Ce sont des gens qui sont très dangereux. Donc, ils ont un caractère, ils ont un caractère. Ce que je makambo, on a un misala et musala, makambo ils ont raté. Ou ils accompagnent na bango. Nakata makambo accompagne na biso lokoko tate. Voilà ce que je sais, mais je sais que Tilelo, na yokite que à Longwa secrétaire général il y a wenge maison mère. Et puis Lelo na mokola Lelo. Moni bazaka muta maison mère te. Moni bazali patrimoine musical ya Congo. Faut za moni binengo azale kinanga sauter. Parce que biloko ba moni basala na mboko yo. Bevenuma basala na ba wera. Bevenuma basala na ba JB. Wenge musique 4x4 tout terrain. Biso to landa ba mike ba a produit na mona. Mais so na lobi na okaka lonko to itangi muke. Tona siatula. Tuna gâteau d'Ibens, tuna ba na kaso to ki e balu ki e masanga mununi ba monib. Donc nazali bino ba journaliste. Moni ba yali et on a bengue patrimoine. Alonga ki na kata famille monka. Akoma ki na famille musicale, famille politique. Azaki muto mutu nyonso to. Donc soko solo bana makamba wenge, lobaka ba eske ba musicien ba parce que Richard yaka. Richard ya 2-3 fois avec otala monib wana na mona. Le reste c'est na moni nanga bangote. Mais est-ce que Wenge Musique à maison mère, oui est absent mais les autres sont là au pays. Ba Pire Roger banani, est-ce que ba est déjà? Non, Pire Roger azaki lobi na Butu, na membre bureau ya maison mère, tant na uti ko tika monim na morgue. Kozonga na zongi justement na kota ki bango. Na kanisi oba bien bana na benye ba papa na bango, ou bien comment mais à mon arrivée dans résidence tant na uti morgue na koti bango na libanda. To solo la ki penza te parce que na qui peut monter et puis il y a une émotion. Toi tu vois qu'on perdre Moutou et puis je peux vous donner l'histoire. Tant que papa n'a confiné en 83, c'est moi qui ai payé les Minerval et à mon île. Deuxième année secondaire, troisième, quatrième, cinquième, sixième dans Lemba. Ok. Donc j'ai diplôme nanda kono na boko nanga. C'est mon enfant. Biso bateke ya so za mukolo le kazam sima asa mwana nayo. Donc asa penda petit frère nanga tata mwana nanga. Donc biloko na bango ya baninga ayo ata yete mona za pe fixe na katanda kote ngana na yaka na Nathalie akei ba monsieur za ba yaka na bango biso to yebite. Mais en tout cas les ki ngana yebisa kateke mututel bo ya mututel ta lo bakangote. Merci beaucoup amis internautes, nous poursuivons avec les interviews. Là je remets le micro, lui passe à Edé Bissoto qui est de l'autre côté. Là c'est Laetitia Meta qui va maintenant poser aussi ses questions. J'avais un message à lancer à la public qui est capital. Message ngai ya nabino, ndeko nabino, leki nabino, camarade nabino, Kobanda, gouverneur de la ville de Kinshasa. Oya Koufi, c'est un autochtone de la ville de Kinshasa. Oyebi, c'est un grand chef coutumier. Je demande à tous les chefs coutumiers qui habitent la ville de Kinshasa. Je demande aux membres du gouvernement et les autres qui sont là, qui Obayeba qui monib, to sengi na bino kaka bozongi sabolingo. Parce que ça qui peut bolingo na bino peut bozongi sabolingo. To sengi eloko mususu te. Wera, JB, tous les musiciens, 4x4, les Kinanga Adolphe, Batoutou, Ezara Kofi, Ezara Redi Amis, tout camarade Yaya, Achikomulele, Batou nous sommes libota na biso, to sengi na bino kakabozongi sa, bolingo. Tozana matanga, na veni longo, na kauka, o azana besoin, akuta na famille, nazo senga beskis, na bateau bakina kokobeta ba matolo na bandaku ya ba mikonzi na kombo na oyo akufi toza batu ya nzala
toza batu ya toza na nzala mais toza na batu ya nzala te toza na nzala mais toza batu ya nzala te donc ça veut dire il ne faut pas aller ko bebisa kombo ya monip na kokona kobeta kamatosi mokonzo nota kolanda message oyo soko olingi ko contacter famille ya monip ou olingi ko solona biso voilà les numéros que tu peux téléphoner vous prenez 0243 49 33 789 0243 49 33 789 moto arrière au beta ba porte nabino il faut le refouler vous dites c'est une famille bien organisée ngana solo banabino je suis un responsable quand je dis comme ça beaucoup de gens me connaissent aussi donc na sengi na autorité bozongi sa bolingo o moni ba zako pesa bino bino pe bozongi selaye asungi bato pe basunga ke bazana bolingo c'est obligatoire te bo balingi ba salisa ba zana pe na biso ba kokoya mais date to ko fixango à partir de mercredi boza date fixée comment est-ce que ma activité écolique. Merci. Merci beaucoup. Là, nous sommes là avec papa. Moi, question et ça la paix bien. Bonjour papa. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Papa toyeba osaki nani osanani et pas ya papa na so kotika biso na kombo ya moni audition. Bon, c'est un frère. Frère. Frère de famille. Oui, na kati libote. Est-ce que osana souvenir nini oyo eza kozonga yo ya papa na biso moni? Bon. Ceux qui ont eu souvenir comme tel, le côté de Babete, en tout cas, c'est un frère, mais tous les gens se fréquentent mingi. Tous les gens se fréquentent mingi, na grand frère. Diende, tu passes à un moment mingi. Maintenant, il est vraiment bon. Bah, souvenir vraiment exact. Ok, merci. Merci beaucoup. Là, vous avez remarqué Tozaka na kati ya lupango. Zoko Bakaka na ba interview, Tosoli na grand frère. Là maintenant nous allons de l'autre côté. Nous avons vu les dames nous demandent à l'examètre de passer de l'autre côté. Nous avons remarqué la présence de dames. C'est interview. La grande sœur, il y a mon libre production au Azalaki. Moi, il y a une icône, il y a musique à Moka, il y a une Maman est aux ânes n'est pas mon maman, mon production Azaï sous la communauté. Tango besoin qui nouvelle et ça ndeni na famille. ti siko toza na kimia te bon eza makambo nzambe na bana ye bawera baadolphe bazalaki mo ebele toza kolanda bango na batela na corps musical na bango lelo moni bake toza na biso na problème to asepela koya ye kaka opa abe koya te avandi kaka ata konye mosika so bakoya baye na bango lokola bayaka na bango te so bakoya te bavandi na bango mpo bana mpe moni babela tomona misia konye mosika ata moko te sauf héritier tomona te kaya moni baoyaya te bayaka na bango te soki asalaka bango nini o soki asalaka bango nini o bango na nzambe nango nasukilaka wana mama Oyeba na maladie ya papa na biso moni production maison mère et participa qui contribue qui pona ngai ko banga nzambe na sambelaka tana zawe na otuna mwasi na ye abina nga participer sur 2 fois sur 3 fois pamba mozo absa mozo de $100 mozo absa mozo ko 100 de na yokaka mozo absa pe combien na yete mais c'est ça pièce de présence famille ora na kana moni kama leki ayikotala ye mais na moment on nyonso malade atikala ko yo amanda yo kotala ata mokolo moko te ata mokolo moko wera tialo kolo te me ba misisela ye misa koma kaka héritier c'est alongwa na ye alongwa na ye pe pa wera
Biza wora ta moko koma tona ye. Na oto mozona tonga bi Olivier. Na lingi na leka na télé na tona wero juste za nini. Osala ki nini. Nyoso osala li a reconnaître ta mokete. Biso ba famille to mo contribuer na sona yo. Wora za na mbongo. Même moi c'est ma pata. Jamais les cas à traiter mon baby. Yo mo bana ta tenga mo tala jamais. A outi pote ko sa anniversaire to sa mata lokolo. Mais ali wa. Mais boyoka te que no ba beba na bazala na problème. Beba te ba na problème te. C'est à dénicher ses émotions. Il a vomi tout ce qui était au fond de son cœur. Et quant à moi, que dirons-nous si ce n'est que de dire que son âme repose en paix. Nous poursuivons avec les interviews. Là, nous sortons dehors parce qu'il y a aussi deux personnes, la foule qui est à l'extérieur. Nous allons prendre les interviews. Quant à moi, je vous dis, faites-nous confiance et restez toujours branchés. Merci beaucoup, amis internautes. Comme je vous avais dit que nous sommes là toujours avec les interviews. Là, vous avez remarqué la présence de celui que j'appelle le David Ababos, Nyonso Yaza Mwana Poto, Aza directeur général ya Congo Guard Info, Aza Moutunanga ya Kala. Merci beaucoup, amis internautes. Comme je vous avais annoncé que nous sommes là avec Onabengaka Dali Monka. Na surpris Kazaka na famille à Monib production Mbote Ndeko. Na surpris que vous en famille à Monib. C'est Monka. Monib c'est Monka Ibrahim. Moi c'est Monka Ibrahim. C'est une apparition. Il va nous la famille dans l'Instagram de Monib. C'est Monka Ibrahim, Monka Ibrahim. Dans la famille Monib. Le lot liwa est comme il dit dans la famille, bah impressionnant par rapport à ça. Il n'y a pas de dépression, juste de la tristesse. Donc, ça arrive à tout le monde, logique. Surtout que Koucho na Kinshasa. Je suis passé, je suis avec ma consoeur Laetitia Meta. Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci. Ça va, merci beaucoup. Est-ce que vraiment Monique, papa a fait Monique parce qu'il y a un problème? Bon, je veux dire non, hein, Monique parce qu'il y a une maison mère, c'est juste une maladie. Après, voilà, repos médical. Parce qu'on n'a jamais la problème de la maison mère. Au moins, que vous voyez qu'il y a une bande. Parce que ce que vous voulez, la maison mère est un assistant. Nous, les musiciens, d'après nous, aux hommes, Pour le déjà un message pour se poser des questions. Étant que membre de la famille, on a 4 monde, on a public. Ouais, la musique c'était toujours comme ça. La musique va faire toujours la monnaie des singes. Bon, vu que dans la raté, il y a ceux qui banning la musique, ça banning la musique était banning aussi il y a théâtre parce qu'il a fait beaucoup dans le monde de la production. C'est-à-dire le théâtre dans tous les groupes congolais. Oui, il y a plutôt il y a la musique, il pendant la musique, il y a assez, chantier à l'époque, s'il vous plaît la gamme. Si comme Bazaïko, Bagato Vivens, le Wingi 4x4, avant Assalon le Wingi. Donc d'abord, je suis un grand producteur de musique. Après, bon, problème il y a deux Wingi Tanzanie, ça qui chouette comme n'est pas ouais. C'est il y a beaucoup. Comme on a pas dit tout dans mon unité mais et ça fait mal quand même. Ce venant Bayate ça fait vraiment mal. Merci beaucoup, amis internautes. On était là avec Dali Monka. Laissez-moi vous dire que nous sommes bel et bien arrivés à la fin de cet très moment où tu as qui rendre visite à la famille à Papa Nabiso, Monib Production Oyatiki Biso. Et quant à moi, je vous dis, leurs propos, ils ont engagé Kakabango Moko parce que Nga Junior Moyoabu n'a pas quitté l'oroté, n'a l'ongoli pe l'oroté, beaucoup de familles lobby. Nyonso balobi talika ba moko je ne sais pas Laetitia mais tu as un mot par rapport à ça. Oui vraiment il faut baptiser ça à Kenon babi TV et ça radio T radio zo ko ba voix bato ozo ka pa ko ça montage pa ko monter na bango pe mutu moko imiter voix mutu mais o ezande bilili ezo les direct eza bilili ko zo mona ba image o ko ko ba awa
Et là, on va ça. Bino moko bomoni, peuple congolais au besoin dans le monde entier. Bino moko bomoni ndenge famille, baleli ndenge famille, ba expliquer ma camion sur ndenge dikativa. Oh nyos pozo ka biyoka yoka, oh ba version bimbo, ba version bimbo. Vraie version et on to awa na famille de Konamso babi eza basi. Peuple congolais tous en a deuil. Babi musique congolais tous en a deuil. Business tous en a deuil. C'est que non azaki ya boa, azaki na boya boy. Ba expliquer bino que abanda karaté na kwenge musique à maison mère. Pendant la 4x4 azaka na bango. Avant 4x4 à sala makamba musique avant. Bande mo so ya théâtre. Bino nyon so za vous savez na 4 pour azaka na théâtre. Vraiment ils a pas si tôt les na ba ko biso. Biso na vérité universelle TV. Tu es pour la pour partager ma wana famille oyo ba tu peux perdre vous avez approché la vérité universelle TV na Congo Suisse télévision TV vraiment beaucoup monde a même la si les jours au corps et au climat beaucoup monde a fait programme déjà la baisse va dire que programme est ça à partir il y a mercredi la semaine au lieu de ça lundi les tozala awa to pesa nos programme bon katé que ba lobby ba pesa nos programme lelo na poko lelo on si bangote eza faux. Merci beaucoup, c'était la Laetitia Meta en duo avec Junior Moewabou, l'homme à la tinique de plusieurs couleurs. Et quant à moi, je tiens à remercier la personne qui était derrière la caméra. Il s'appelle Lipassa. Et grand merci aussi à celui que j'appelle les Foules et Big Boss et mon papa, Maître John de Switzerland, l'amour de son Altesse royale, Mama Micha Micha. Comme on dit, lorsque vous voyez un homme fort, c'est que derrière lui, il y a une dame forte. Grand merci à toute la diaspora. Là, je vois Sylvie Kabea, Eldu Jengombo, Kulutu Magela, le grand frère propre Bouddha de Holo et aussi et Eric Lema, la haute couture. Grand merci aussi à l'homme de Dieu, Guy Mata Siloé. Et quant à moi, je vous dis, restez branchés. D'ici là, portez-vous bien. Bye, à la prochaine numéro. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.